Merci beaucoup na balandiba na EHP Media, EHP Media ya Papa Edo Aman, EHP Media ya Mama GH, babi EHP Media ya mon boss Zide Makolo, EHP Media ya mon papa d'Alliance Mbambu, papa d'Alliance Mbambu motema ya Mama Elisa na Paris. Merci beaucoup na pesili susumbote na mon vieux Didier manager babi mokitani ya papa chéri na bosanité Gibi Kuki motema ya Lisette na Paris na lobby na bosanité ba lobby roi Rigen mpamu na Paris ba lobby Paris ekomi Paris nde makambo ba Rigen mpamu na Paris. Merci beaucoup awa wali moko na mopanzi sango moko ba lobby yepai na ye ba lobby tumba toleka babi bokungu boni mama. Oui, toza bien te en tout cas bon mona biso na stade ndenge to salaki analyse par rapport na biso ba journaliste. To remarqué que Dadi nanu na matanga ne ezaki no humilié depuis na morgue. Famille esaki lo malonga te. Elamba eyaki soki 3 fois na morgue koraki Dadi te. Et depuis le bina butu to vu message que no ba bengani sekonde mwasi ya Dadi. Ozomona ke famille o na ebité soki za famille ndenge nini, soki za famille soki ya penenge no, to ebité Dadi azalaki icône Baba ya mboka o Dadi asali musala na correctement. Soki lelo mama Olive Lembe, mama ya bana ebele azwaki ton ya koyoko tikata enveloppe o lelo. Eza pona misala ya Dadi, eza pona famille na bango te. Eza pona misala o Dadi asalaki. Muto oza bénéficier mizo eza mwasi ya Dadi. Po atikenda bana sene mto boko le bana wana. Okungu elo muke na lingina loba. Tozoka mwa muke. Tant que Dadi akufaki programme ya makama matanga ezalaki ndenge nini NTPC bakotaki makambo te tala ngakudu NTPC nzambe tanaza buso finga te bembe NTPC nanu po président masumu to bato abela pele masumu mona na raté yo somo damu dazobela meto yana yo mona ki photo ta meto akamela président masumu yo mona kiango na ebité soki elekene ba chaîne mususu mengana tsiko mona te NTPC ekota président masumu. Oyo biso to ebito monaki ezaki association ya Emonu Vivant ya président Sai oyo to monaki akendeki ko assister dalita nda obela to monaki NTPCT neti nga président Masumu na ebité président Masumu pourquoi président Masumu ko démissionner na été aho c'est lote ye aza papa mukolo ye muto ta encadrement ayebi moi expérience mukolo no zobengene mukome makamazo sala na âge na ye na expérience papa Masumu makamazo sala ezala te makamazo sala en tout cas ezala te mais to yebi mutu so akufi lelo après 2 jours bakembo mais to yoki papa mboma ki Dadi même jour ngapi na ye yango ngapi na ko apprendre kaka siko abiki ba mboma ki Dadi le même jour. Donc yango monaki tito zaki na morgue wana le corps ebimi je crois 16h corps ebimi 16h ebimi na ndenge maliboso boete na sito zaki wana babimi so na ndenge sima bakoti na kati ya corbillard. Donc babimi no Dadi le kwa mona mwa muke bazaki na tina na été donc famille apparemment be sepeli to mona ba famille ba artiste ba molinga ba lieba ndeko na bango po mama Olive yaka ma deza tina kambongo nyoso bambo wana mdezo panzaka pe makamba ngoti. Bon, normalement, biso do yebi, maman Olive a payé 15 000, maman Denise 15 000. Déjà 30 000 $. Sans compter, bon, honorable Moussou, on peut autant à comboter, on peut sunga artiste. Donc, bah, eyaki y a des gars. Donc, nous sommes d'accord, mbongo mde panza. Pour famille, mon aga peut être moi si mbongo boko la bana Dadi, bon, mon aga passi. Yango ba famille Dadi depuis na morgue, ti na stade. Tobeki fama de des familles nzala bobisa kinzana bino be boete bobisa bina kinzana bino bombongo ana pe e soma nango lupango na bino te e ko soma bino ata un quart lupango te mbongo ana Dadi benda benoka pesa boko soma ata un quart lupango bes kroke bino tango. Mais bokungu minga ko lobesa ite na ngina tune question batu nakuna na a partir esika na morgue ba combien ko sala différence matanga ya mpululu na ya Dadi Kitambala mais na musala mutabanda musala ko leka abandi musala liboso na expérience sali succès eza vina Dadi Kitambala mais na kunde meli babi mpulula kuna mi ko leka fe Dadi to yebiti za organisation ya NTPC auto ya kini kambu ya famille auto likambu ya mbongo ndenge za normalement pona ngai na loba boye eza likambu ya famille mais normalement NTPC étant que Dadi azalaki artiste comédien il a fallu NTPC et en charge
matanga nyonso ba artiste kaka ba comédien bato bazwa charge na organisation makambo nyonso. Pourquoi ba pesa kana mboka famille Dadi ngana okondane en TPC bazaki na droit bango bato ba maman Olive famille Dadi maman Olive bango te famille Dadi maman Olive bango te soki bango ba cheka point que bango bato ba osama matanga Dadi tala bena bino mo bana poto bomonaki ba image auto zola ki bino bota bena matanga Dadi ndenge elekaki bota la corbière bazola ki Dadi bota ba 80 batia ki Dadi okata mwana ya mudo ya mwana moka muke pululu kutu ndaza bongo abanda ava Dadi te meta matanga pululu ndenge elekaki tala ndenge elekaki OK kutu ya Dadi mzengeza so plus que le kaya pululu. Si on a ministre au banana de dati qui va au tchabango wapi. Moi je me rends compte avec Kindoki. Mais tu l'as vu. Famille sur le thème déjà beau. Et quand avec Kindoki na 4. Mais est-ce na moi na moko ya mukolo ya dati suki dati. Oui dati. Akomi susu ko sointa mama oyo to yebite. Yebeza complice na bango mwana. Bon dati na ministre ngana okona dati te dati aza mwana. Dati aza mwana. To yebite so ba laver cerveau ndeni. Baba baleki na ye. Na sauce que omoni dati aza na nga mwana bon dati pe aza mwana ya mama ote. Aza mwana dati mama na kufa. Toyebite alingi nini? Aza mwana ya mama ote me baleki na ye baza wana. Mena mito asali choix na yenga na kokona ye dati te. Ye moko yebi pourquoi asali choix na ye. Mais toyebite ke dati aboyi bandeko na ye wana. Toyebite ke dati aboyi baleki na ye moko aboyi mama wana aza bana wana. Siko relation ni bazeki na mama na pour l'interrogation toyebite. Toyebite pour dati baza da grande fille. Relation ni bazaki na mama wana. Toyebite pour l'interrogation. Ya kosola bien ndako vandaka te skal maetangaka toyeba te o comprendre soki be mbongo mdesa division oyo en tout cas wana vraiment na okonte na kati te po na ebite ngai kaka famille ya Dadi ne mdesanga kanda na famille ya Dadi balobi lelo na butu ya lobi balobi ndeko ya Dadi ya mobali ala la kotoyo mwasi na katikati ya mais ça kindoki te yaya siko kutime sese bato bakama ko sambela bakoteki déjà wenze pourquoi pas sukana bakoteki déjà wenze esili siko botia ye mwasi na katikati ndeko ya mobali mupandi ya mwazo mpandi bange basale nini bange balia ye bange basale nini aboye za raison bona OK merci beaucoup tamsu eza kutime na bango bokungu. Mais coutume c'est bato koma ko sambela te. Siko coutume nga ndeni obo chake mwasa mowoyi boche na katikati leka Dadi ya mobali pembeni ya mwasi pembeni po bosa neni po bolia ye. Donc pa boyo ngo komba ka mnso botem na kali bo bengana ye. Et normal te batiki jide na bana 5. Neti po na ngai balinge batika ye wana alela mobali na ye na ndaku na ye. Ye moko na volonté na yeso kalinga loba ke na bima awa pona ba souvenir on bal ngezo zonga elingeza na volonté na no famille bimisa eboye nde ba bimisa eboye après tout aza moi so avant ki na Dadi après tout famille on bazo luka nini ce qu'on a minute au moins na Dadi suka na za malade au moins te bazo fonla ka ba porte d'entrée so be bon mo to alende on a bon to e ba pendeni mais esika inde ko moi ça va pas ça pas nani non awa place to ye awa et ça pas ya président nani Delta Force awa toza awa na lokolenge pas président Delta Force et pas Dadi eza na venu au Elandi ska Dadi anda foutela donc siko ye azui bango en charge to azui bango pour l'instant va na pour l'attendre bon normalement eza kara tellement ba bengana ke na butu ayebi ke président Delta Force aza collègue ya mobali na yango pour le moment azana nuana. Pour le moment, Akimi na famille artistique, famille oyo, ezaki na mobile. Pas moni famille biologique à mobile na ye balingete. Ami bois qui ne kota famille artistique. Donc azana kaka en attendant si ba olukele solution. Donc yango neti po na ngai maman Olive Lembe, maman Abana, maman Denise, maman première dame. Bino bolanda ba émission nyosa ultime. Soki artiste akufi ba maman na ngai ba enveloppe na bino e akaso matange sili. Po o nyoso bambongo ko panza bato soki matange sili mwasa moweyi boza vele boseni ni bopesi famille eyebate po nyoso e ko kotsa kindoki na kati. Merci beaucoup bokungu to sala mo analyse moi muke par rapport makambo oyo ya ba famille oyo ya bitumba oyo badoro mama Olive ya otikaka pa vena so mundweri to mona ki yango tango ba ko tika na famille mundweri moi si na ye atalaki mélanger pululu
batiki makambo wana bayaki menacer ve na biso oyo sikoyo toyebi te basalaka ndenge nini bapesaka mbongo ya organisation ya matanga na NTPC koto na famille à l'enveloppe po basala yango en acoustique mais même basalika na nkuku suka yebana kaka simba benda mais ngapena normalement quand ndongo lobi vie mundweri moi sinazaki makambo po matanga kama mbongo pululu pe bomonaki be misete me moi sina limbo makambo ebelebe ya dadi pe ngoyo ebandi lelo babengani moi sa dadi pona kama mbongo mais neti pona ngai so na teli par rapport à makambo ya mbongo wana neti mama Olive Mama Denise, baza batoyo, baza na ba organisation ndenge na ndenge. Pourquoi ne pas kotina kaka mutu moko comme ba pete bongo esplanade wana, botindi kaka mutu moko, basali décoration. Bato ba soma cercle ben na cercle na morgue. Basomi bango bilamba, baye batene mda osa ba démarche wana. Donc famille mon aka ke place bolamo woyi yango yo. Cercle yango, bilamba yango yo, makamnyoso yango yo. Nécropole peut et comme on peut martyr appelle ça bango ofélé. Donc ça veut dire nécropole ofélé. Esplanade ya martyr ofélé. Catafalque peut batiaki ya mabe. Président nani peut-être Major Bisadidi. Yem d'appelle ça ki mbongo po ba bandela. De famille ya dadi ba misi infanté. Mbongo ana c'est que ba bombi yango ba monike wana ezali lokwa de compte final ya mwana yango ba récupérer. OK d'ailleurs dans ça musala a ça na mutoki na ye. Tamsu moi c'est dans souffrir na ndako mo za la banzana dadi. Mais lelo donc en tout cas bato bosungaka biso ba comédienne biso ba journaliste en tout cas na bolingo o bopesa biso bolandaka biso en tout cas makambo sunga na bosi ka so matanga eleki totika na ba famille bazo wela ba mbongo bakunda na ba ndeko na bango après mo wei o atiki soki mwasi na ye batiki bana ye boluka nenga osunga bango. Merci beaucoup Bokungu. Moi quelques citations à moi, 2 personnes. Oui, merci beaucoup na anga bolanda magi Bokungu moi na mongo la suprême de la presse. Ne pese ba mbote nanga na vie nanga ridi tout na lande babi. Mon vie nanga taka yo, mon vie bob kizo na Paris en tout cas na linga bino mingi, talaka. Ninga bezati doka na passe. Conseil ni européen na ba famille o ba sala makambo. En tout cas, conseil ezakaka na ba famille. Moni tant tobota mande monte. Tobota mande monte mutu asala kashwa na ye. Donc, totika kolandela mutoka muninga. Moni tant dade côté théâtre, tant zo famille ba musu ba sekake na famille. Tant dade soka someki lupangu ne soka saki boy. Mutu moko tcheke lo côté. En tout cas, totika ko wela biloka mo wei. Lukaka yo. Tant wela biloka mo wei. Bana na yo. Sort ni nozo pesa bango. Malédiction ni Rolanda bango. Pour tout ça pe ba bantu yo wele bloka mo woy olelisi moi so to kufela na passe mbali na style bino bolelisi nzamba za juste. En tout cas, botika ko wele biloka mo woy, botika ko wele la bambongo pesa na matanga, po ezaka bambongo suka obande na so ba liaka ta ba kufaka. Ezaka ba dernier hommage auto pesa bango ezaka relaxa ke non ndenge za boy a osa so le roté akeli betika to honorer. En tout cas na bolinga nzambe ndeko na biso soki bana so bakufi toza bolinga bana bango toza bolinga baso batiki tota ba caractère basité po bino bondima na toka bondima basi ya bando na bino te ezaka ko o moi ça zaka boy o moi na zaka boy botela wana te botela bana o ya tiki. En tout cas merci beaucoup. Merci beaucoup Nassima na uto mona ndeko na ngai chinois balobi les grands caméramans les grands réalisateurs chinois na lela ya trop babi massa na ngai ya mutema. Merci beaucoup na pesimbo telisusu na papa d'Alliance Mbambu na Paris na pesimbo te na mon vieux dîner manager na Paris na pesimbo te na mon boss Zide Makolo na mbote mingi na pesi lisusu mon vieux Gibi Kuki motema ya Lisette Mafwani Lisette motema ya Gibi Kuki na pesi mbote lisusu na die koleka motema ya Elena Tanda na bosanité mon papa d'Alliance Mbambu motema ya mama Elisa na Paris d'Alliance Mbambu motema ya Elisa na Paris na bosanité na pesi papa na ngai babi yende makambu papa Edo Aman Maman GH, babi mon vieux, mon coordonnateur équipe Bumba babi na yonde respect mon coordonnateur équipe Bumba. Merci beaucoup. Minga rolo bezalité bolandi nyonso o azana posta ayo ka information nyonso ya bien car toujours awa na EHP Media. Merci beaucoup. Tokutani balasima. Bye.